Zali ya kobomba te, il faut to tunana, il faut président de la République ayebisa bana ya Congo nini bakendaki kosolola na ndeko Kagame. Po biso toyebi ke lelo société totale et s'installer na Rwanda. Mais wana nde vérité te. Rétro commission et outi na munoko na ngate vocabulaire wana mbala liboso na yoka ngo ezai na munoko na ye moko ponga na ye ba commission tolie commission bakinwa mingi pe ba Holanda biso moko toke tunaenda kurima renga mutu moko te na est lo bongo tellement que bazui soutien à population banda ko senga ba changer na no commandement ngai na lobaki commandement kaka te ba changer na troupe mobimba po toyebi ba bataillon na ba bataillon za kuna eza suspect na za na bakombo na bango saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya muziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala. Bienvenue à très chers internautes, il y a Info Plus, bonjour ou bonsoir par rapport il y a l'air bino ba mesana ko landa ngai wa bino Mustafa Malembe na bisabino ga geno bo mesana ngai ya kati déjà bazala wana scotché cimenté pona Holanda o nyoso yo biso to salelaka bino ba bozala wana ba abonné fidèle na biso to saka musalo ezara pona ba information yango ezala que tout difficile bino ba nyoso bolanda biso. Merci beaucoup na ba abonné fidèle na biso na robanda boete sans que na remercier ba o bazala wana pour nous soutenir au biso tozo sala il y a liboso mon cordon mon deux jeux Lukman Mudingumba mon vieux Babi Mboli agence Badem na yebisa batu que soko za na besoin batinde la biloko na yo comme vraiment tina porte nda kuna yo agence Badem overseas o ezala na Belgique mais soko lingo ba information na ngonyo so ba détail numéro na ngai za o ba ya écran na bino wana bo contacter ngai bo yeba ba détail nyonso ndenge nini livraison ezalaka et puis ndenge nini ba kozwa biloko na yo partout yo kozala ya Mustafa ko bange assalamu alaikum le vieux concile qui badi ya Blaise joyeux anniversaire mon vieux tozaka wana vieux fozala kaka ya papi Kouchima sananga Eric Biki Rouge na Saint-Étienne ya Nathalie Mpaka Ngoma grande sœur na yebisa que avant bango bazala avant bango bayebanga yo yebanga déjà donc il faut zala kaka wana Ravel boinga masanangai to beta lelo masolo ya mboka actualité ezoleka na mboka guerre oyo tilelo tozoko ka aussi lisate guerre ya o bandeko bazolo ba ya FCC cash ngana lobaka ke ya PPRD na IDPS tolobela pe makambo est oyo bandeko na biso vraiment bazo kufa oyo ezalaki toyebaki ke soki alternance salami kuna kimé kokota mais lelo tozomona rara ezo continuer toyebite zanini tokozana ndeko moko oeza pour la deuxième fois allez que pas na biso na Info Plus ndeko aza analyste politique na réservé comme on a yé to solana ye ma nyonso na lobi wana na yango na kopesa ye mbote ndeko Mustafa. Bonne santé moi bien par rapport à ndeka marambo ezo kende toroki koza vraiment très bien à 100% pour na liwa ezo betaka chaque jour koko na ba porte na biso nde tozo comprendre ndenge ni marambo ngo ezo koba se kokoba liwa ezo betaka koko chaque fois na ba porte banda kuna biso nyonso toza batu ndeko to mekana no kosolola étant que oza analyste politique tozalaki na ex-président na biso oyo toyebi ki alternance na décembre salamaki lelo yo coalition salami entre FCC na cash pona mboka etambola malamu nyonso kene malamu ancien président na biso azana mboka nouveau président na biso o ba collaboraka très bien mais entre la famille soki toke na ngambo FCC toke na ngambo cash tozui bandeko
il y a PPRD toujours bande quoi IDPS lelo yo moto zo pela kaka ba o ba bima kuna ba loba ba o ba zala na ba propos moko boye kuna ba loba soki boye bité que non pouvoir ya fachi e utaki na senité kabila mtapeza ki na kingakati ba mzo aloba il faut senga pardon oh non senga pardon te bo monite nenga sengi pardon ba pele ko na news tant que analyste politique ozo mona makambo wana tozo mboka na biso ezo kende ndenge ne ezo plonger na émergence ou bien tozo ke na kao. Bon pona makambo tuni na kanisi que seno ezo salema lelo eza nango tokoki koloba mwa ba épice ezo sala ke politique comme moi elengi, mais à vrai dire ndenge makambo ezo kende problème eza nango te entre PPRD ndengo yo lobby na IDPS po ndeko honorable sénateur à vie Joseph Kabila Kabange na excellence chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, en tout cas pio relation eza nango pio. Alors eza likambo ndeti toki oloba ndeti ya foyer yo botaki bana no 3 mususu aboti bana ne 4. Alors esali ke baninga ba divorcaki nde siko yo divorcé na ndenge na o pas divorcé na ndenge na ale bosangani bino bolingani bobi bobalana mais boyokani ke botya bana na bino elongo. Alors baya moko lokola bakola ensemble te moi ba guerre wana ezalaka na kati ya palais, mais étant donné que comme conseil ekoki kozala que les deux leaders na bao baza chargé à koéduquer masse ba meka koéduquer mas pona ba comprendre idéologie ya leadership au sommet ndenge ezali. Omoni autorité morale aza koto autorité morale aza koto yo ndenge bayokanaki en tout cas symbioso baza nango ebongi pezana na se. Alors tant que na se bato bazobunda biso nde topesi te bino te tozaki na ndenge na biso eko avancer peuple congolais en rien. Alors na beaucoup c'est que éducation civique il faut ça la peau batu ba créer parti politique ezali koloba lisanga ya batu ya mayele oyo yo basangani pona kopesa programme moko ya gestion ya mboka. Alors ba docteur na géologie bazali, na politique bazali, na sciences financières, économie. Alors mutu na mutu ayaka na idée ya kopesa pona ndenge nini ya bokoki kotombola ekolo. Alors na kati ya politique nde batu basangani ba créer parti politique batu wana nyoso ya mayele batiaka mwa ba mungwa mwa ba épice pona nini kotala ndenge nini ya kotombola ekolo mutu na mutu selo domaine nae. Mais tokomi kokotisa batu oyo basalaka politique na se nzete moi bakuluna tout ça ba fanatique ba pomba ndenge zala kaka c'est dû à chômage pe kaka ozala na bato na sima na yo. Alors ceux qui ba chrétien au moins muké batomboki sur base de rien et pourtant bon entre bino ndenge baloto ba na politique il n'y a pas d'ennemi quoi. Ennemi moko azate. Alors biso nde tozo nga to komisa ngo ba époque ba Jibena Wera ndenge zala kaka à l'époque ya Wenge ndenge bando yinda koto mais ba cause ezalaki ba nini ezalaki ba perte à vie humaine ezalaki lelo to wana ezalaki musique mais eza makambo mboka so to bito memango lokola Jibena Wera ozomona te que mboka ko to la mukape boye kao mo ekoti na mboka par rapport ya baba mo zo sala malelo te kao ekokota mboka te po o eza mboka ya basimo kimbangu marambo ezoleke lobamara déjà donc torokendaka na alternance pacifique yango esalemaki. Alors s'il fallait kao ekota mais ingaki eza na ba 2018 moni na ba 2018 déjà kao il fallait depuis 2016 il fallait kao ekota mais ekota kite poani o eza mboka ya basimo kimbangu o eza mboka ya Patrice Melumumba. Moni. Alors, donc Marambouana nyonso toroki vraiment qu'on se basé sur ça te to comprendre car que
chargé à idéologie na kati ya parti politique baza na musala ebele ya kosala secrétaire permanent be secrétaire général musala secrétaire général na kati ya parti politique ezali ko se charger parmi attribution na ye ko se charger na recrutement ya leader ya bato mayele mais tokomi kozwa n'importe qui pour akumba moto bien tozuye cadre parti pour ramela razodo do bien tozuye cadre parti alors nde koma que non moi n'importe quoi ekomi donc nde bêtise tozo mona siko lelo moi français moki comprendre te na ndenge na yo allez obimi na balabala tout ça oebite que non bon makambo bongo esale marape bon lobi bino bobanda ko tumba ba effigie ya batu lelo pe batumbi ya bino par exemple boyeba ete que non e bandaki ko soit pe batu na mitema alors le rôle a bino nde bozui mikolo batumbi basali pe ndenge bandaki ko bobanda ko sala bango bo comprendre que non bon bolingi bo komisa siko makambo ba makofi ba hyperkit ba crochet. Ndeko Yansi Mombe toko satele vraiment beaucoup plus na makambo wana tizaki kaka actualité to étant que analyste politique lelo to beta yo za mwana ya est beaucoup plus na bengi yo za par rapport ya makambo ezoleka na est Beni Minembwe boni kuna makambo to yoka kike président kuto alaka biso ke ngasoki na zubo continent na ko vanda na Beni mais lelo bandeko bazo kufa kaka ojise makambo wana ezaka nini na ba nyonso balandaka biso yo lobelaka vraiment moi bien nini richesse mosusu ebimi kuna emonani yango banini ba islamiste bazali susu te to ekomi susu dossier nini na robanda place osukeli wana ya ba islamiste bazala kuna te Tepo toyokaki bango nde bobanda kozala terreur kuna sikoyo bakangi bango ba changer to ndenge nini te wana ezalaki copet il fallait siko bato babanda koloba ba islamiste baloba siko bayebisa bato soki eza nani po tokangi bango na ba carte d'identité ya service ba carte de service militaire bokangi bango tokangi ba FARDC o ya biso ya solo ba FARDC oyoyo bauti na kati ya mixage te bana Congo ba FARDC oyo bauti na mixage te ba FARDC ya bana Congo pourquoi ba FARDC bauti na mixage te ba FARDC ya bana Congo donc na ba FARDC toza na ba étranger na FARDC toza na bato baza mixé mais oyebi yo moko touti wapi mboka avant tata mokonzi Joseph Kabila asimba azwa ekolo ezalaki nanu ekabwani na biteni alors ezana ba parti oyoyo ezako ba parti ezaki occupé na ba rebelle belé ba groupiskila ba rebelle ezali ebele oyoyo bazali soutenu na oyo tobengaka monstre à plusieurs têtes o babengaka communauté internationale miyibi oyoyo bazalaka na eloko te pa na bango ba oyoyo nyonso batongaka epa na bango eutaka na Congo balingaka kozwa biloko légalement te nde baitilizaka bana mabe bano bazwa toli epa baboti te pona kosalisa bango misala ya mbindo oyo ya kobomaka batu ale koyibaka ba minere ya Congo kotindelaka bango kuna alors bazozwa ba voisin ba oyo bazwa éducation ya bien te bauti Rwanda bauti Uganda bakotisi bango na kati ya Congo ba créaka chaque fois ba prétexte pour ebandi lelo te ebandi na époque ya Kabila fils te ebandi na époque ya Kabila nani le père de Mouzete ebandi na époque ya Mobutu ebandi ata avant bakotisaka bango avant 1960 bakotisi bango ale baye kosala ke ba congolais bakoma esika moko nini tozwa indépendance ale
constitution toye kobimisa après kobimisa constitution babino bao nyonso po tolingai to benga na bango déjà bao nyonso bakota Congo avant 1960 o déjà baza déjà awawa bakomi ba congolais omoni bazui nationalité par grâce et l'ongwe bongote allez moi guerre moko boyebimi na Rwanda c'est comme si oezala qui financé na ba français opération turquoise ba français babité Mobutu wana ezaki na bane 86 Mobutu yo mutozo kamba kuna na kati ya Zaire bon bombela biso bato yo anatanda totia kimia ba FDLR bongonde bakota depuis 86 bazati lelo bangonde bazo causer ba FDLR bangonde bazo causer to multinational wana mindele ba belge ba anglais ba allemand bango wana nde problème na biso ya Congo awa miyibi ya ba richesse na biso o nyonso batindaka bango kaka mpona koyiba ba coltan ba oro eza kuna lelo soki makambo elamuki makasi boye makambo elamuki makasi boye ezali ya kobomba te soki lelo tokomi kokufa lisusu makasi ezali ya kobomba te il faut totunana il faut président de la république ayebisa bana ya Congo nini bakendaki kosolola na ndeko Kagame po biso toyebi ke lelo société Total s'installer na Rwanda Total eza na Brazza esala musala nango nini bango batekaka carburant pour na biso peza implanté awa o ezalaka fina yango ekoma lelo Total OK sikoyo baye kotia yango awa wa bien te po anini basigné ba accord na ministère ya hydrocarbures bamoni ndeko Musa Mondo basigné ba accord pourquoi baye kotote baye ko installer yango kaka na Rwanda po na nini pona bayiba gaz déjà boyebi ke tozara na conflit na Rwanda pona makambo gaz conflit eza wana bazo exploiter gaz ya Congo bongolisi yango ezopesa bango courant toza na pétrole o nanu tosimba te lelo société oyo Volkswagen VW eza wana eko s'installer wana toyebi ndenge technologie ezo évoluer bientôt makambo ba carburant to kotika yango barombando sala ba batterie sikoyo batterie o barosalela minere wana bakozwa wapi po minere sel minere otokoki ko benga minere o ezali toyebi o eza na kati ya Rwanda eza ka bangomba na bangombe bon na bangombe tokoki koloba bongo on comprend donc wana ka nde toyebi coltan ezo uta kotoyo or ezo uta koto lelo Rwanda komi premier producteur ya or o bazu yango wapi sikoyo ndeko Yancine Mumbere opemisa nano mela mwama okita lelo soki makambo wana ezo salama ekozala est-ce que eza pona ya biso moko kozanga koyokana to ezali kaka ndenge zolo ba communauté internationale ndezo sala que bango pe bacha ba désordre to eza biso moko nanu na kati na biso koyokana to kindeko vraiment ezali te to lo balokola to yebi ke eza ba Swahili mais kuna oyokana ngana za kande kwa mutu entelte kuna kote kuna biso tuna bango to yokana est-ce que ça ba cause wana eza ba cause tribal te o ezo créer les biso lelo yo ba problème que kuna na kimezala te na koloba nanu problème ndenge lobeli nazokendeka na ndenge yo lobeli po biso Butembo Mobimba Beni Lubero bayebi ke tolobaka bosolo tobangaka mutu te si faut tokende musika tokokende problème o ezali kuna ezali likambo ya mabele tokokanisa ndeko Magufuli président ya Tanzanie ya azwi bokonzi alobi na barwando bazalaki kuna bokende abengani bango ndeko Kagame pa alobi te batu wana bakoki kokota koto te biso tokoki bolukela bango esika bakopere na ba multinational wana kama soki communauté internationale monstre plusieurs têtes balobi te Congo eza na espace totinda bango na Grand Nord
Grand Nord yango wapi nde kote ya Beni kuna baya basopa bango kuna na Kimakasi po kuna mwa espace vert ezali bilanga ezali lokola bango pe bayebi bilanga. Comment se fait-il que bao bazo utakuna bazo yana ba titre de propriété? Papa Félix Tshisekedi biso toyebi ke olobaka bosolo yebisa bana Congo bosolo nini bokendaki kosolola na ndeko Kagame. Est-ce que za likambo lisusu ya retro commission po makambo nyonso na Congo toyebi ke lelo COP ekomi nango halal, COP ekomi nango reconnu officiellement, yango wana bazo benga retro commission. Est-ce que pour moi pourcentage ezali ya kobimisaka ba minere pone ko salisa moi izine Rwanda komi na izine zo sa ba telefone bazozwa matière yango wapi? Mais biso toyebi que le président de la République akendaki beaucoup plus na Rwanda pona kosolola makambo eza ba frontière na biso to bongisa ba relation na biso ezaki ya kobeba ndeko yozo kolobaka makambo rétro commission c'est que wana zo koma makambo susu. Mais wana nde vérité te. Retro commission euti na munoko na ngate vocabulaire wana mbala liboso na yoka ngo ezali na munoko na ye moko ponga na ye ba commission tolie commission bakinwa mingi pe ba Holanda biso na bato est kuna Butembo Beni ba groupe de pression ba ebika commission na badouane kuna bosala ka mo ba commission mais ere comme retro commission et comme COP bakozwa minere wapi ya kosala ba telefone, bakozwa minere wapi ya kosala ba batterie pona VW za kuna Total s'installer kuna po ezwa petrole wapi na Rwanda po ezwa gaz wapi na Rwanda siko bayokani te boya bosala sambla ke bokoti boye kosalisa oyokaki kopo wana te keno ba Rwandais na ba Ugandais bazoya basalisa FRDC pona ko bengana ba groupe rebelle boka ki théâtre wana te. Ndeko Yancine Mumbere to solola nano président de la République oyo lelo yo azana 10 mois toza déjà na 10 mois na ye akoki kozwa mboka susu atekango oyo biso toyebi ke ndeko Félix Tshisekedi oyo azana besoin ke mboka na biso et retrouver ba valeur nango acte signé les sous que rétro commission ou ezala lokola comme un COP. Pourquoi pas ko signer nini tolobara nini ko kende ko signer ba partenariat na ba société wana ba ya ko s'implanter awa na Congo ndenge toyebi ka zo bima na ba mboke belé pona ko luka ba investisseur o ba ya ko investir na Congo yozolo ba ki akendaki na Rwanda pona rétro commission. Mais erazo kende ba place ozolo ba wana mais azo sala ba point de presse na ba congolais te AFC bango na kuti ba tutelle na kuti ba tutelle na kuti ba tutelle to mona na ba na ba bailleur de fonds to solo li boye na tel domaine azo loba azo pesa compte rendu bo mona yi makambo à Paris bo moni makambo ya Allemagne bo moni makambo États-Unis. Est-ce que point de presse na Rwanda na ba congolais bazalaka kuna omona yango asololi na bango yango kolo baki akene ko sala rétro commission. C'est l'accord au biso tomoni et que non force étrangère ekota et pourtant force étrangère kokota ezali makambo honorable Vital Kamerhe aboyaka à l'époque etindaka a démissionné à l'époque azali président de l'Assemblée nationale sikoyo Yepe aebi makambo wana rétro commission président Vital Kamerhe a démissionné te pona nini po a démissionné à l'époque pona makambo ba Rwanda ba ya okota ko salisa FRDC nzambe lokola zalaka zo sunga ba congolais ba ke bayokana na niveau ya Goma Uganda lobi rien biso na bato yo ekosimba te po déjà bato akisangani bayebi bato akisangani bayebi
ere bagere ya kokabola avant 1+4 Rwanda na Uganda babunda na Kisangani guerre à 6 jours guerre à 6 jours bazana na mémoire fraîche bayebi ke Rwanda na Uganda ebelaka te, Rwanda na Burundi ebelaka te. Sikoyo ekobanda ndenge nini yo tata mokonzi mboka lobino okosangisa bango bazale sika moko eputa bango na bango nanu 3 pays wana babundaka. Eza pona koya kolukela biso isusu guerre ya 6 jours mususu bi ya 12 jours. Alors yango lokole simbite nzambe asalike esimbate FARDC ezui makambo et lancé opération banda le 30 octobre. Et relancé opération ya kobeta batuana neto komiko bakomiko tika baka d'identité ya bango officier rwandais capitaine officier boy ne bato bazoki FARDC ezo beta batuana na ba ordre nani kaka ya président de la République oyo zolo bakenda ko signer kuna reto commission. Mais FARDC ezo ezalaki kuna avaye ezo bunda tellement que bazui soutien à population. Population banda ko senga ba changer na nos commandement. Ba changer commandement. Ngai na lobaki commandement kakate ba changer na troupe mobimba. Poto yebi ba bataillon na ba bataillon za kuna eza suspect na za na ba kombo na bango ya bato baza suspect ne tozolo ba pourquoi bazo boya to kuta na boya na mokonzi mboka. Pourquoi bazo boya? Totandela e vérité kombo oyo tokoloba nyonso tosi tosengi ba audience bazolinga koyo ba conseiller yango toyebi te soki bazosala misala nini. En tout cas biso tozobunda chaque jour po tokuta na mokonzi mboka toyebisa ye vérité ya guerre eza kuna bakosi ye ezali COP oyo bazosala 10 millions ya financement oyo ezouta na budget ya l'État pona kotindela basoda kuna. Est-ce que omona wapi officier abimia na Kinshasa azane na libumute nzala kauka akomi kuna ake guerre ye kuna mabundi libumu ekomi 3 mètres ekomi basalela ye commande à tenir. Est-ce que wana mutu wana ke kobunda ya solo? Mais ndeko Yansine Mumbere lelo bino moko pe ba notable ya est kuna ba guerre na bino esili na ba yo nyoso balekaki etant que ba député na ba o bino bokatanaki tant que bino moko boko bandana no komi bongisa te boko kendo mona président de la République ndenge nini tozali ko bongama ezali ke apesa pe abongisa agenda na ye po ba o omoni toza ba congolais makambo ya guerre est ezali pe na complicité na kati baza kaka bango na bango ba étranger te bazo sala pe na ba congolais moko ya biso bana Congo ba commissionnaire na bango ba mususu bazolinga makambo ane kende pona nini ba mission de service sale makanasi na loba yango likambo est ezana ba mission de service ezana ba commission ezana makambo ebele ba officier belé ba tongi ba flat kuna ba tongi bandaku yo mutoke guerre ozotonga ba flat na bandaku wana guerre nini okay yo mutoke guerre komi déclarant douane conteneur e kote eza na compte na ngai mbongo eza wapi bolexa na poche nde musalo kendelaki kobimisaka babwa rouge nde musalo kendelaki nyonso wana ezaka mpona kodistraire président de la République. Alors ya solo akoki kozala na motema malamu alobaki ke aza prêt mpona kokufa soki pona kimia ezonga kuna yango wana tozo invité na tozo rappeler pe campagne mokonzi mboka lobaki ke okokende kovanda kuna kende bazoboma ba congolais kende kovanda kuna toyebisa yo mais nayoka ke ba combattant babenga ke rangers kombo ane kenda wapi soki réellement zali rangers toza na posa tomona ye na Beni ngai na komema eti na zamba bazolobo bakangi ba récupérer kidiwe ba récupérer mayangose mais combien de fois bakobanda ko récupérer ba place wana
bakombo wana c'est plus de 6 fois Mamadou a récupéré. Général Baouma, papa, a récupéré. Mais Marcel Mbango a outiguna, il n'est pas récupéré. Oh, il n'est pas récupéré. Et Bandi Boni. Mais au moins, il y a un théâtre. Ndeko Yancine Mumbere, lelo total à réseaux sociaux. Tu es bien que mon excuse à la racuna ACR. Mais lelo toyo kabo to vanda basoda monesco na population bitumba. Kobeta basoto yoki ke basoda monesco bazobeta population masasi. O bisoto yebi ke bango bayaka pona ko garder pona ko protéger population et c'est lokola ba désordre de la racuna bango baye pona maintien ordre. Mais lelo yo est commis autrement. Ordre. Tozo comprendre te. Yo yebi monisco so ingelo banin pour le ba ordre. Monisco lo binini. Mission des Nations Unies pour l'observation des cadavres. Nde musala bazo sala kuna bazo observer ko compter ba cadavre. Ba ye na ba ONG na bangwa mike na miyibi. FAO, Fonds alimentaire. Bazo alimenter ba Congolais te bazo alimenter nde batwana bazo lo ba munoko moko toke tunaenda kurima renga mutu moko te na esta lo bakabongo toke tunaenda kurima renga oye lobi nini bongo bazo kende bazo kende ko sala bilanga ya bandunda so bazo ke sala bilanga bandunda te mais bazo ke sala bilanga nini mais babilango bakero sala si ezali nde makila ya ba Congolais te nani azopesa bango ba titre de propriété ke bango nde bakolo mabele bandi boni ba titre de propriété on lobi yango eza deuxième fois bazo ya déjà na ba titre de propriété to yebi que na mabele moko boye soki mopaya ye ale kaka na ba localité ba nini ba chefferie ba bloko na nyonso po azwa ba titre ona mais yo lobi bazoya bazo uta nango wapi po ba ya nango na mboka na biso Congo mabelo ya biso ba Congolais kasi te bao bazo kanga bango wana oyoyo ba misusu bakendaka ko bomba manakati ya Monisco oyoyo batu misusu tokanisaka ke baya ko salisa biso ba réfugié ACR nzoka ndeza la rapona ko memela bao minduki tozwi déjà ba élément nyonso donc awawa ezali lisusu likambo ya kobomba te tozolo ba makambu nyonso polele donc biso na bango ekobeba bazwaki guerre kuna ekomi business ti bakomi bakosela une partie ya population o ezali na croyance musulmane ke bango nde bazosala makambo wana bazui ba musulman mususu bazui bango bakangi bango asambi kutu te mbala moko bu angenga condamné à mort procès à bongo bomona api ba musulman mususu état de droit papa Félix aussi omona api bozo sambisa mutu azala na avocat ba angenga pona nini azali musulman façon ya kolia mbongo il faut que le barake azali terroriste yango wana na landaki bandeko na biso mususu baza kuna groupe na biso moko eza kuna groupe de pression babengi parlement debout à Kalemire balobi na parlement debout à Furu veranda ba nationaliste donc tozana ba patriote baza kuna babi rien to lingi koyoka lisusu te mutu alobake banalu ba ADFT to tangelo toloba ba Rwandais toloba ngo na bosolo ba Rwandais oyo nyoso kolobake ADF aza kuna aza suspect c'est que ye azali complice makambu nyoso wana tozana makambo tozobomba tokokuta na mokonzi ya mboka tokoyebisa ye soki alingi vérité tokotangele dekombo kaka bakotandele nyonso dekombo kaka bakotandela nyonso lelo tolongwe o toyokaki Monesco et attaquer population tokomi na ba marche 2 fois déjà marche salami kuna mais lelo tozomona te ke ba marche wana pe ko sala kaka ke batu ba bandaka ko kufa tant que bino bozoluka kimia mais kimia ezoya te
bozo bima na balabala mais soki kozalaka ndenge nini bino ba notable bino nde bozo sala que population ya kuna ebima na balabala to ezaka ka population bango mo ba moni ke non to lembi to bima na balabala mais population emoni ke lembi bao bapesaki bango mission de paix ndenge bamibengaka place mosusu ondire nde bakendaka kotia kimia mais biso ezalaki mission de paix te mission ya koya koobserve kaka bakadavre ndenge na lobi population elembi. Comment se fait-il que tozali na zone ya 7844 km²? Avant lancement de l'opération le 30 octobre, tozalaki nanu na 15 000 militaires. Ba lancé l'opération ba bakisi ba soda 21 000 bakiti na kati ya ville Beni. Imaginez territoire à 7884 km². Na minute oyo basoda bazali 34 000. C'est-à-dire que ceux qui te l'obito ça la calcul par kilomètre carré, il faut population zalana droit il y a 5 militaires. Et pourtant tu ebi ba service à sécurité zakuna. Oyo bazana mission ya ko anticiper. Siko bazo anticiper ndenge nini te. Passoire. Défaillance koti. Complicité. Nyonso wana. Monisco ezotala. Yango population ebite. Avant nanu nyonso tolembi komona ba hélicoptère mataka butu ebwaka ba valise erozo kende kosala bilanga okuti valise ya sika nzoka nde babosana ki machette moko nakati bazobwaka ba valise tout valise ya nini ya biloko ya kolia pona ba réfugié valise bazobwaka ba valise nakati ya zamba na valise wana nzambe azokofondre bango bazo bosana na machette moko to mibale na kati ya valise. Donc ezake bosali opération mbangu papa bozui o bokokaki kozwa bobosani mwa de machette na kati na ba valise asika. Hélicoptère mataki butu na kati ya zamba wo. Pigimero kende bilanga kuti valise asika. Machette na kati okomi komibanga baza wapi? Machette ya sika ekozala peke no biloko mosusu bazwaki bazana bango na besoin machette te bazwi biloko kolia mais machette aki po basalela bilanga batiki na bangongo toboyi te yo bwana yo ekomi machette ekomi eloko mosusu femme eza wana te FAO eza wana te bazotikela bango ku biloko kolia te machette isusu emonani pourtant bato wana oyo bazokufa bandeko na biso bana mike bamama bazokufa bazokufa na lisasi te bazokufa nini na machette ba image ezali est-ce que ezali kamba obomba isusu tozokufa na machette lolenge moko na ngombe na boucherie siko toloba isusu na munoko nini toloba isusu na munoko nini mais ba machette bazomona kuna ndeba et puis dede ba image mususu ezali machette asika bazio bakati okingo batie yango yo na kingo na machette batie bino boye na nzete machette asika pona preuve ke biso nde tobomi machette eza wana meme machette meme marque bomonya na kati ya valise asika siko tolobani toloba bato ya MONUSCO bato ba occidentaux bazalaka na est bayaki mpona kosoutenir biso te bayaki mpona kotia kimia te bayaki mpona kotia désordre na mboka na biso mais voilà bayaki mpona koyiba baminere tozoloba tata mokonzi ya ekolo à l'époque Joseph Kabila Kabange oyo baobenga China Rambo mandefu apembe Monsieur Gilet alobaki na bango alobi te ye asi alembi babima bakanga bisaka batu bagangaki complicité pourquoi na siko bao bamonaki azalaki na réseau bato baza suspect population etelemi siko elobi miette bakende bapesi bango 48 heures lokola bazolinga kobima kuna te da 48 heures bazo kosala o babengi déguerpissement kobimisa bango na makasi
wana population wana siko population lokola tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi azolinga kozwa décision bien te azolinga kosalela posa population te Janine Mabunda population honorable mama yoka yo yebi ozalaki na kati ya makambo violence sexuelle oyebi tala ba viola ba mama bandekono ba mama bana basi tala yoka mawananu en tout cas awawa tosali groupe ya ba indigné pona situation ezoleka na Minembwe pona situation ezoleka na Beni lelo tozali na réunion moko ya munene pona ko définir ba action o tokosala ti parlement wana toko bouger yango ti eko pousser tata mokonzi ekolo to kutana naye to solana naye to mzwaye inde to matavio ti na Beni oza na réunion oyo bozo organiser awa na Kinshasa na lobi tozoli na réunion lelo tozo ko organiser ba action o tokosala po ya liboso tokendaki na parlement to vandi wana to pesi bango cahier de charge mama Mabunda azui eloko te awa tomonike lokolo eloko te tozali ko matalikolo tata mokonzi ekolo lokola meki moko pe malelo na kati ya Kinshasa mwa 2 jours tozo kolukisa ye tokende kotala ye tokende kobeta est-ce que papa lobaki papa tikara testament lobi est-ce que le massacre d'abord yango wana population ya Beni population ya Butembo ezo tuna biso ba oyoyo malgré que tozalaki voter pona kotikala na bango ba msusu bazalaki voter pona koyawa babunda biso tozalaki voter po bamonike tozali makasi awa il faut tosala noki tozonga kuna tokende kosalisa bango tokende kosalisa bango pona MONUSCO kanga bisaka bien tozongisa soki bakobimela nzela Uganda babima soki bakobimela nzela Rwanda babima mais biso tolingi komona esusu bango te place nyonso MONUSCO ezalaka guerre ezalaka kaka. Alors, batika biso na FRDC na biso o biso toyebi babilongi o biso o toyebi bilongi ya babantu tolingi komona FRDC ni lotike te donc makambo ba ni lotike biso to boyi donc awawa tolingi to sa siko sélection ya FRDC oyoyo biso to ko accompagner. Alors mutu akote ya biso lisusu azate mutu akolobela po tozomona ke oleba lobela biso ekomi kaka photo tata mokonzi ekolo batumbi marche mais finalement bakinwa ngo zododo kaka zododo kaka mutu auti lisusu kosinye ba mususu ba akoro mususu na Rwanda aye bokei boyambie pi ndeko tika tozo kende deja na koshite ndeko auti koshite ba accord na Rwanda pi bayambi yo wana ozolo basonani mais vendredi yo zalaki awate ndeko Kabunde auti wapi Rwanda te po liboso zalaki cheo kitunda kende Rwanda ay Kongo gangi Ferdinand Kambera kende Rwanda ay Kongo gangi. Donc ndeko Kabunda ko kende Rwanda te soka ke visite na Rwanda tant que première vice-président de l'Assemblée nationale ako zala na masolo ya kosolo la kuna ezake ko signer ba accord. Si bazui bokonzi te cheo kitunda bande ko kende Rwanda baganga kite biso siko toza na droite population comme population to ganga te bango pe bake ko sala nini ndeko Yasi Mumbere bazopesa biso kuna signale que tozo kita déjà na émission tango eza tango na ba union soyo bazali population ya Beni o bazali libanda ba bima libanda baza na souci ya bandeko na bango baza kuna yo étant que notable ya Beni ya Butembo ya bamboka wana nyonso message no ya suke kozala nini et puis na ba union soyo bakolanda biso kolobela bango nini pona bandeko oyoyo baza kuna jeunesse nyonso oyo ezali na Nord Kivu na Minembwe oyo ezali na Sud Kivu tolobi boye tozala bomoko Congo tokondima ata mukete 1 cm ekende tokotikela bango tante mabele ezali ya biso
esengeli lelo tosalela testament ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Atikela biso testament lobi po tozala na kimia na Congo esengeli guerre ezonga place ezo utela. Nous allons marcher sur le Rwanda. Guerre esengeli ezonga place euti. Ozo répondre ngata. Tozongisa guerre place euti. Nazoloba na bato este, nazoloba na ba parlementaire na ngai debu ya Kalemire, bapa bandeko na biso ya Furu, bandeko ya Mutsanga, ba motare na biso ya Beni, bana Kosedi, tu batu nyoso ba patriote, bino nyoso nazoloba tozongisa guerre na sima FRDC, bana lucha filimbi. Na sima FRDC tozongisa guerre wana place utaki nde tokozala na kimia. Numéro de contact na ba enyoso ba rolinga pe ba contacter yo ba ba libanda peut-être ba kozana besoin ba yé ba information mususu o lobi ya wate. Numéro ya contact o yangai privé Orobeta kaka 081 plus 243. Le roi Tozana Congo 243 comme d'habitude. 81 66 44 009. Wana 81 66 44 009. Ozwinga moko molobeli ya bana Butembo espoir à jeunesse tozali koya pona kosali sabino. En tout cas, makamwana il faut sila awa tozo bundananu na baendinye batu nyoso alelo tozo kutana na baendinye nyoso il faut tocha makambo na mesa à partir la semaine prochaine tozo bima na balabala bayo kabiso tata mokonzi lokola zui repo na kati ya Congo OK akoyo kabiso lokola za to kutana to profiter toyo to lobela na bosolo. Yepe aibisa biso bosolo po makambo tozomona voyage Rwanda tozomona ngo clarté makambo ba minere ba société ana ekomi ko s'installer kuna tozomona ngo clarté on dirait likambo retro commission za na kati po to continuer ko kufaka yango wana il faut to solola yepe aibisa biso makanisi na ye information nini ba pesa kiye po azala na attitude ya boye biso pe to yebisa attitude tozui lelo ya ko se prendre en charge nenge Mzee Kabila lobaki il faut to se prendre en charge tozui ango lelo pona nini to telemi sima FRDC pona nini to lobi MONUSCO akende banda lelo to sto pesa ki bango 48 et espira ki vendredi donc to ni to kota na ba action ya grande envergure bakoyo kabiso tokolembete na sima FRDC donc tozo encourager bango nyonso donc bao nyonso bakozala na biso en tout cas bo sambela tozo senga bato alosambo papa cardinal Fridolin na kamwe ndenge nini en tout cas vraiment achaki biso na kati ya losambo bien te imam tata Simo Kimbangu nazo kende kamba kala mingi te yo pe nazo kende komona yo bakimbangise ba akuna ebele yo pe focha en tout cas awe ekomi likambo losambo na contribution ya mayele ya stratégie biso nyonso na sima FRDC vrai FRDC. Ndeko Yancine Mumbere, merci. Wanezaki ndeko Yancine Mumbere o aza analyste politique aza molobeli ya bana Butembo, Beni, Lubero et donc to ba est côté o bandeko ebele bazo kufa o eza bandeko na biso ba congolais o ezo sala pasi comment na ba réseaux sociaux ndenge bandeko bazo kufa ezo sala vraiment pasi tozo compatir na bandeko wana toza ba congolais et ko sala malamu te biso tokozala kaka wana pona koloba soki ezali pona vérité balobi eta vérité za amère esengeli to lobelango tokobanda kaka baloba pe vérité te il faut baloba vérité ba koselaki bandeko ba musulman o ya este
ke bango nde bazoboma bato lelo ebimi na poasa keza ba Rwandais lelo ba démentir yango tozozela bango na démenti ndenge ndeko yansi mombera lobi na kosilisa boye te son ke na remercier bao bazalaka wana nde tolobaka kaka o bazosunga biso na mosala tozosala malgré bakokoso tokutanaka nango mon cordon mon 2G Lukman Mudingumba le V Babimboli agence Badem au Versi ya Moustapha Kobange mon vieux consul Kibadi ya Blaise joyeux anniversaire nayo lelo eza mukolo nayo profiter nango Ravel Boyenga Masananga Eric Bike Rouge na Saint-Étienne Ravel Boyenga mon vieux Papi Couch ya Nathalie Pakangoma grande sœur yo zalaka avant bango baye banga na bisoka ningwana yo zalaka avant bango baye banga donc il faut zalaka kaka ya Mai Mainga batu nyonso oyo bayebi ngai tokutana na numéro mosusu na sima caméra Youssouf Mamona na assistance Oustaz Laingi Hussein Laingi merci vraiment na assistance mingi to lobela que so lingi mona na yo tanga bien ISG2 oyo ezali na avenue Mbavu numéro 3800 na Bandal Sinkine non loin na bloc commercial à Bandal donc référence sous ezali maison Galaxy soko yewana prix vraiment ya malamu mingi mona kotanga na institut supérieur o tozali na science de l'information o to ape na science toza na science ya information toza na communication na multimédia toza na tourisme hôtellerie restauration et accueil toza na développement communautaire toza pe na science de santé toza pe na science commerciale na financière avenue Mbavu numéro 3800 tokutana na numéro mususu Kaluji Konde petit frère à moto mon père biologique papa Adolphe Malembe et puis maman Bernadette Wanginavo bye Saki alingi atala émission ya Kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala